Okomi tata mana pe Elimu Santo batata na mama na kanisi soko tovania wa izanatina mukanda mabumoyi motei bisu malamu nzambe asengi bisu likamoko alubi ete mokolomango malamu ndebo pesanga biyango ezala mokolomangai pambate ezali mokolomaye bisu tukabate likamwana tochiango solo en application nzambe alubi ete tosala mutu na lolenga na biso donc mutu alinga te azali nzambe Adam et Ève bazalaki na contact direct na ye moko nzambe tata nkoli ye Elimu Santo soko yango elubami kaka nzambe pamba te bango misatu bazali mutu moko ndenge nzambe alubi ete tosala mutu na lolenge na biso bele mabele mango mazalaki na puissance moko kosekana te tosi toyibi maoyo malekaki na ntango na kala na ndenge nini soko tookaki na likolo ezalaki le bon et le mauvais ange ba ange mosusu bazalaki ya malamu ba ange mosusu bazalaki malamu ya mabe pardon nzambe abengani baoyo bazalaki mauvais babwaki bango na libanda toyibi yango toyibi aussi eke Satan alobi bon ye nzambe ndenge abwaki ngai awa kuna na likolo ezali ye awa na se ezali ngai yango wana nde mutu asalamaka kasi nzambe azalaki conscient nde oyo asali bakotungisa ye mingi na Satan akabati pouvoir apesi na tata na mama tata Adam na mama Eva donc bango mibale bazalaki na pouvoir ya kobenga na Satana bakoko kolobana na tata nzambe bakoko solola na tata nzambe problème yango ezalaki na yango te pamba te bazalaki image bazalaka bapetwa me banda mokolo babebisi liaison na bango ekatanaki yango na répercussion immédiate nzambe akite na mboka na ye abengi Adamu wetu Adamu adingisi ngata zali awa ndenge nini wana de yo pesenga mwasi oyo nde moto akosi ngai na bebisi kubebesa na ngai na ibi malamu nde nasali mabe kasi ezali faute na mwasi na ngai nde nakamwi mbala na mbala tukukutana kawa esika seka mpwane nini bo changer esika solo mpamba te tobebisi tomemoni nde tozangi elamba ndenge nini boyebili wana yango wana nde accusation ya tata Adam na mama Eva accusation ya mama Eva epai ya nyoka mbala na mbala tokolobaka tozalaka na biso bato te orke tozalaki kaka banda tozalaki kaka bato tozalaki na biso banyama te tozalaki basinge te singe lion batigre bapantere na biloko nyonso tu esalamaka avant mutu avant de Adam et Ève
basalama biloko nyonso to wana bisi bisalamaka tango oyo nzambe asali mutu na lolenge na ye Adam apesi biloko nyonso tu nkombo soko toyibi wana ezali mangie obi ezali safutier obi ezali soko nzete nini Adam et Eve bato bapesaki nkombo wana tobebisi tokabwani na nzambe yango wana tookaka tozalaka na biso bato te kasi sikasikawa tokomi bato tokamati exemple ndenge tookaka e totangaka yo na kati na mokanda bomoi les enfants d'Israël tango bazalaki bombu kuna na Egypte tango balungwaki kuna na Egypte ebie bakendaki na biloko na bango nyonso tu oyo ya mabe na oyo ya malamu kasi nsima na kokata ngambu nzambe akamati mibeko apesi na Moïse azalaki kaka mutu lokola biso mais mutu wana azalaki une personnalité spirituelle moko poussée pamba te azalaki na liaison directe na tata nzambe na nkolo Yesu na elimu santo mais ezali kokamwa tata Abraham ye mpe azalaki na liaison spirituelle tellement poussée epai ya tata nzambe pamba te bakokutana na nzambe tokamati moto muntu Noe ye mpe liaison na ye ezalaki poussée pamba te nzambe ale ebongisa bwato Noe abongisi masuwa kobongisa masuwa wana abongisaki alobi bapapa surveillant makambo nga na boyaka wana bino mozalaka na kati na lupango te otalaka makambo aza koleka na libanda Noé a vu l'ordre na tata nzambe bongisa masuwa bato baseki bato batioli kasi asalaki etango wana ekokaki mpe alobi ete bon kotesa bato kasi liboso kotesa banyama nyonso tu mibale donc liaison na ye na tata nzambe ezalaka très aigu na ndenge nini ndenge sikasaka naza koloba na micro soko kura ekatani moyen de source ezali te nakomema bino mosika te Moïse azwi mibeko mpona nini nzambe alingaki te nde bakende na mokili mwa sika na bosoto oyo babiminaki na mboka na bango na Egypte sika bazalaki nzambe alingaki ndenge wana te yango wana apesi mibeko batata na bamama tozalaka na biso bato te kasi ntango tozwi mibeko banda ntango wana ale tokoko kookana na nzambe tata na nkolo Yesu na elimu santo na ntina nini na ntina bele na mibeko pamba te to exécuter les ordres reçus tout droit na ye nzambe tata nkolo Yesu elimu santo soko totangi na kati na mokanda mwango ya tata nzambe ndenge tokotangaka mbala na mbala makambo ebele makomi moko na kati na mokanda mwa oyo ebengami nde Bible mutu mpo ate azunga esika ye azalaki malamu nde atika kosala mabe est-ce que vraiment mutu akokosola na nzambe oui mais ntango soko tokosolaka na nzambe te donc likambo moko ezangi biso
de kamwana ezangi bisu yangwana nde e kabuli bisu na ye na biso ntango yonso tu soko tokamati référence mundimi azali nani oyo abengami mundimi wana tokolobe tozalaka na biso bato te mais toluki toujours batisimo batisimo wana ejungisa liaison spirituelle na biso yango wana tolobaka ete awa na mokili bele bato misatu babutamaka na masumu te na korepete bini yango malgré bosi boyibi yango banda kala Adam azalaka na lisumu te mama Eve azalaka na lisumu te pamba te ezali lopanzi ya tata Adam kasi banda tango basali lisumu eh bien soko na kobotama bajwaki yango te kasi bajwaki yango nsima oyo mosusu ezali kolo Yesu ye abotamaka na lisumu te pamba te azali mwana nzambe kasi deka mwana esalaka ngai pasi emingi to comprendre te mpwana nini ye Yesu mwana nzambe akenda kozwa batisimo eloko nini balongolaki orke na sacrement oyo ya batisimo ezali mpona kolongola masumu na biso kasi ye azalaki na yango te kasi azwaki batisimo batata na bamama ntango naokaki nzembo eyembaki korali se mayele nanga matamboli naoki lisusu kuna na bajeteki bayemi nzembo esali ngai lisusu lokola soko eloko nini wana batata na ngai bamama na ngai soko balingi bayemba nzembo wana nzembo na bino oyo basengaki Nzambe Abrahamu Isaki Yakobi nzikundanga Afirika bawili wa yalalala keki byavalwa byansiza kinzenza bayikidi sambila mono ya vanga zulu yetoto ye bya byonsono byenamubya Nzambi Abrahamu Isaki Yakobi nzikundanga Afirika bawili wa yalalala teki byavala byansiza kinzenza bayigidi sambila Satana wa mwanga sebisani bakota mabundu mamo babwise kangwa Nzambya moyo wa Afirika mubibila tutanganga kusalili Nzambi zoleko muchama bisi Afirika lwazimusu mwinenwe Satana wa mwanga sebisadi bakota mabundu mamo babwise kangwa Nzambya moyo wa Afirika mubibila tutanganga kusalili Nzambi zoleko munchama bisi Afirika lwazimusu mwindenwe rien que des noms Yesu kasi en réalité bazana mayela ndingi mususu hoteli isika wana Yesu yangwana lubakete ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur Seigneur qui rentreront au ciel mais bel et bien ceux qui font la volonté du Père et c'est kawana nde vraiment aussi to bongi soko tozalaka na mayele te eh bien nakanisi rien que na banzembo na bisu nakanisi tokoko kozala bato minene ezali na biso mpasi merci beaucoup papa ezali kaka nzembo kasi makambo azali kona na kati na nzembo wana nde esali pasi batata na bamama batisimu nde elongolaka motu na masumu
soko batisi mwilungula kamutu na masumu nde ekokaki ndenge bana ba Israel bana ba Egyptien pardon kuna na sika bazalaki na ba Israélien pardon sika moko na ba Egyptien eh bien tango babimaki na biloko nyonso to kasi bakati ngambo nzambe apesi mibeko nzambe apesi mibeko batata na mama soko to okete bon mangumba ibele boy bakolo baka yeso et que en profondeur bango bazana bango na yesu te lukola tusito yibi c'est un avertissement qu'on nous donne ndenge tosito okeli ndenge tosito yibi yango sika to kambata précaution mpoate ya solo tola na nzambe na biso oyo ilakisi biso ete kuna lisusu te on dirait bana ba Israël basi babimi sika balobi biloko wana bosala yango lisusu te biloko nyonso to wana botika yango na boyi soko bozali na ngai mpuse bien boto sabele mibeko soko bolingi te bokokota na mboka wana te totangaka yango ndenge nini batu bakotelaki kuna na la terre promise esika ilaka ebiso kokotela na la terre promise oyo nzambe apesaka biso ilaka soko tozali bana na bolingo tozali bana na mibeko et tozali kosala mosala donc nzambe asi emepesi solo na mutu pamba te période tozali yango ezali période moko kosekana te une transition moko tozali na yango na tango oyo ezali transition moko surprenante bato bazalaki na makanisi te nde tango oyo tozali nde kokozala na tango na biso ndenge biso bengami ete totunga lingumba oyo me ekoka kozala biso te nde balobaki ete biso totunga ndako kuna na nkamba ne ndako wana nzambe tokoka kotunga yango biso te kasi nzambe azali nzambe ya mawa a proclamé ale boka bata mibeko botanga yango wana nde tokamati mibeko tozali kotanga kabutu moi po ate mutu azalaka be pempe na nzambe donc tokamata likambo na biso au sérieux balobi na biso makambo manso oyo yaki na bino na ntango bozalaki kuna bobwaka yango bokamata oyo yangai napesaka bino bana kala yango wana nde tokamati mibeko tozala ferme tokolonga na biso kaka soko tozali na bolingo e soko tokotambola na mibeko e soko totamboli na misala pamba te tozali moto akopesa biso te biso moko tomekaka komisalela bato mingi basi bamoni mwa mosala biso tosalaka ndenge tolobi soko okei na lutende loke kuta na bajeune na biso solo kokamwa ekokaka kosalama te ntango oyo namoni nde baresponsable de l'église bango mpe bazwi effort moko oyo kosekana te bazala kosalaka ntango oyo po ate bameka kosala tolandi solo bajeune surtout na kati na mikolo tozalaki na basoirée spirituelle tokobanda yango mpe awa na Congo soko nzambe akopesa biso nzela na kopesa démarrage ya soirée spirituelle awa na Congo. Est-ce que vous avez un besoin? Eh bien, il y a solo maman na batata. Et puis si makanisi belé na batamu na nguma na biso. Pa bate tongo moni tokai na biso na makuluti na lutendele. Ndenge baza kusala musala. Pwana nini tosito ibi malamu ete soko tosali musala tozali bana na mibeko tozali bana na bolingo tokolonga yango na mama na ngai na batata na ngai mukumba yo nzambe apesi yo alubi ete zala na bolingo zala mwana na mibeko tango tozalaki kuna tozalaki